Seja bem-vindo na Katia, emissão na biso ya Angola última hora. Bana Angola, bana Luanda, biso nyonso toyebi ke gouvernement na biso lobi déjà que na Katia Luanda, na Katia Angola, maladie na kombo ya coronavirus c'est komele biso ya ngwana, biso vraiment Angola última hora toyebi bino quelques préventions pour na komilenge la contre virus wana. Et ya liboso sokola maboko bien na mai na savon ndenge zabwe ba système otozala nango ya koluka papier mouchoir oyo yelamba oto bengaka chrome na biso Angola ko salela ngo ozotie na poche mabe photo salela ka papier o papier mouchoir tango zo saleli omonde na saleli bweto na pangusi na robwaka me robwaka ngote sika bana mike ba kozala po ba kolokota yango c'est que opozo contribuer pe na maladie oyo ya coronavirus soki ozo kosola kotia liboko boye te na munoko fo otia liboko mobimba boye parce que soki otia liboko boye na munoko eza mabe soki obosani okosimbelo komoko olia virus one oya okango pamba to ya okunda oyo ya ofile parce que comme kufa kaka boye donc salela conseil auto pesi bino biso vraiment Angola autrement ora to pona ko pesa bino quelques préventions à part ça tant pozo tambula na balabala yeba ke gouvernement déjà zoloba soko za na masque la ta masque ndetinga masque na nga yango yo siko na la tianga masque donc c'est que na lingi dana bima libanda pona ndapo mena la ta masque eza na ngote mettons na tambula na nzela pona ko si prévenir yango moni ke fona la ta masque na nga siko masque oyo eza ndenge mote na ba masque mususu oyo ngana ko kipe ko za na sokola ngo bien na lisivia na zipe na salela ngo lisusu mais so za no pe na capacité te na moya ko sumba masque ote o consomma no oya hygiénique o saleli me luka ke tango saleli o boaka ko luka te ko saleli o zongisi